koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba vikolo kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Bande kobalanja Kilongo TV mbote na biso toza awa na chantier ndenge na esebino na kaka na bete la bino liselo bana se bana koder bokoto CFC France balobi nde makambo dimanche alobi nde premier kit eza kuna na CFC France toza wapi toza na 94 200 na Ivry-sur-Seine wana eza place ya kobunga te na pese ba adresse lelo na la examen ba image botala ndenge koleka botala ndenge ni makambo kozala dimanche oyo na Ivry-sur-Seine wana 66 rue Maurice Gainsbourg eza esika kobunga te lisolo na biso ya lelo eza lisolo ya pasteur de la foi azofongola église na France Ivry-sur-Seine wana nde place église ezofungwama bato balingaka pasteur de la foi bao balimela Yesu Masiya Nazareth bino bosambelaka elongo na momu na kolo pasteur de la foi na kosepela bozala bopartage bokoto bolanda video ebele ekosala te pasteur de la foi na France na esi yo makambo ya modedoko na mozindo ya lisolo oyo tolanda loyembo oyo wakopoze biso tozonga tokoba lisolo na biso suivant mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Mikolo na nyoso wende Nzambe. Lokola yo wazali te azala te. Akotikala pe kozala te. Alléluia. La source intarissable. Ibabo bo. Mama. Kozanga yo ngana sambwe nanga mosika na yo vinanga na pasi Jésus mosika na yo vinanga na somo wapi yo Jehova wapi yo Ibabo bo mama kozanga Yesu ngana sambwe nanga mosika na yo vinanga na pasi Jésus mosika na yo vinanga na somo wapi yo posa motema nanga ezana tombola Yesu posa motema nanga ezana sanjola yo matina molimo nanga yo na yemba yo ngai yango ekotina mabanzo nanga yo posa motema nanga ezana tombola Yesu posa motema nanga ezana sanjola yo matina molimo nanga yo na yemba
ekoti na mapanzo na ngai yo na tombolonga abae aba o abae aba o igwe samoyo igwe mabo igwe mabobo ibobobo aba Matina molimo nangayo na yemba yongai yango ekoti na mapanzo nangayo na tombolonga abae abao abae abao igwe tangoyo igwe mamo igwe mabobo ibobobo likambote bafinganga yuma pona yo nandima likambote babenganga bolole pona yo nandima likambote yoka kasi posa motema nanga eza na tombola Yesu haleluya posa motema nanga eza na sanjola yo eza na zala chasseur de démons te pape motema nanga yoyo elingi etombola yo mabanzo nanga elingi esanjola yo ngaye naye kobenga nzambe zamba bangomba nanga Yesu naye koluka nzambe zamba bajenu nanga yaya lakisanga nani nabenga po ayokanga jove na mesana koluka yo atabazofinganga na mesana kolanda yo atabazocholanga na mesana na Yesu atana zangi ya kolata na mesana na Yesu atana zangi ya kolia naboya Yesu nalinga nanyo papa nganatika yo pona landana nyango mosika yo manguna nangaba sepelyo mosika na yo bandoki ya fami basepelyo akozanga Yesu enisa sambwe pardon mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV parce que bolandi loyembo oyo esepeli si bana notre père bana sesi bana codef esepeli si ya Silva Mambi esepeli si papa Fisto basene de motema Nathalie Seko esepeli si papa Zola papa Emma Papati esepeli si maman na biso maman Yumpia maman Suzanne Yumpia je pense que c'était ya kalo pe na sécurité na kini CFC Kinshasa sécurité ya kalo wa bimita simbi sécurité wana merci bana notre père wani zelo yembo kasi boyebi lobby dimanche premier kit ya centre évangélique de la foi en Christ ya France zo banda et bo banana banani e kozalo lengeni to koyeba yango awa kasi na hospital samino ba image ndenge nini bazobongisa déjà espace oyo bisika wa ba notre père dans osanga na niveau sur scène wana na 66 rue Maurice Gainsbourg ndenge nini bazobongisa globe omona ba papa Emma bomona ba papa Gédéon papa Zola bazobongisa déjà makambo mpona culte ya lobi
lobi sur la scène Nazareth à tout monde solo ya sikezo na centre évangélique de la foi en Christ. Première église ils offrent en France. CFC, ils offrent en France. Pas dans notre père, maman d'aide de la foi, maman Bibi, Matondo, Bandegomio, Sobazana, Tozo, comme c'est sur ma sœur Nazareth. Nous c'est pas là, dans dernier déjà l'îlot, basé comme ça, on a besoin de sa salle, ma campagne, et ça, nous suivons en image. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Inanga zalie. Nana kobangelo kote Atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekowutana Yesu isungi na ngai ya suka ekowutana ye atandele akusala Atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite kotikanga te Yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. atabasi nasalela yo Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Voilà, merci. Je pense que vous m'avez dit que sur scène, bon, ça salle qui toque au Kiti, ma camouflage sont déjà planifié. Papa Emma Elesio, Moussala qui toko, papa Christophe Assende, Binonio Swana Moussala qui toko, na maître Pépé na chantier, na vendé, t'as la combo chantier, na vendé, à Sebeli. Bon, licencié, Yolingo Boya. Merci, Babi, dans notre père, Babi, na France, pour nous, bon, ma camouflage. Sécurité Zalia Kalo Boyake, Kaka Fortnite Boyake, protocole les aliments Angel Aboyake, musique qui veut musicien Bazali, parce qu'on a besoin de pasteur de la foi, n'a pas Rabi Mavinga, tel avantage. Pas dans notre père Batika Bino, vous êtes très fort dans la CFC France. Maman de la femme comme Kitoko Sali Yamana, Deni Bazego planifié, Bazo Moussa déjà, Bakiti Kitoko, sonorisation Kitoko, Makamune Kitoko. Culte et Gozandeng Nimino, c'est pas votre année arrivé à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mariette en France, Ndengeni et le cas de Moumou, le pasteur de la foi, à Salaka qui message na aéroport ya Paris, on a maître Pépé. Ah, maître Pépé. Kolo nanga kino na kolata motole songo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika ngapelo kola Jaco buteko ina te kolo nanga kino na longa etumba oyo tokotana te sokopambolinga ite nakotika teremisamo yeyo lisusu lokola Josué. Oh, teremisamo yeyo moya koleka te soki nanolongisi ngai Sembola loboko yo papa Sembola loboko
okebetisa mvula nzambe Fongola lole yo. Fongola lole yo. Alléluia. Alléluia. oh Sabaoth Yesu nde ibanga nanga na batama pona mona kemwa Nzambe. Papa soki nazwi ngolu permetanga na mona ta mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona mona kembono. Oh Sabaote yo, Sabaote, Sabaote yo. Ambayude yo, Ambayude, Ambayude yo. Bananjile yo, Bananjile yo. Voilà, on est avec Pasteur Benafoua. Alléluia, amen. Alléluia, amen. On va tous ensemble une garaba de filles. Jusqu'à quand, Seigneur, tout est possible. Et toi, mon Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui nous secours. Lève-toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Zamba sauve pas bon Jésus-Christ de Nazareth. Sainte-Thérèse, pour la 7e édition, parce que 2 ans, tout cela a été vu par la maladie Oyaki. Tout ça, on a fait tout ça, on a fait Bouddha, tout ça, puis la Sainte-Thérèse, parce qu'on a ça 2 jours. Et du coup, on a côté visa, on a conseil demande à visa les 13. Et tout ça, on a fait prière, mon jeune prière à 3 jours. Les 19, on a fait l'ambassade. Et toi, on a fait l'ambassade. Na ke accordé ma visa. Alors, c'est que celui là passé Timothée Mutombo, alors bito banda cause de la foi na Paris, en fait na France. Et on toye ko banda awa. Donc ezaki na programme na matemenza malingi bande ko na France pour bénéficier na cause de la foi. Donc on va précéder bande ko ya Congo. Et on toye tout ça là. Mais sinon, on va Paris, puis on va manquer parce qu'il va y avoir en direction Orléans, je ne sais pas. Tout ça, passé Timothée Mutombo, à la base, il y a Moussala Auto, mais tout ça, on a passé Anderson. Je crois le 12, sur le 6 pas passé Timothée Mutombo, le 5, les 3 jusqu'au 5, et dimanche le 12, tous allez pas y a passé Anderson on a à Paris. Mais papa n'a habité parce que Outikoya toko lobiso ebelete, j'espère que tous autant biso pour na ko lukayo to sola mais pour na bande comme sou ba on a pour ça va profiter na grâce wana. Je sais pas est-ce que pasteur Timothée va lui permettre ko libérer yo au tambola parce que va te belé batana pour pasteur Timothée Mutombo za la pour na mutu aza social bon yene mtaoye bandeni o ya ko sala. Parce que moi, je discipline en tokoli dans l'assemblée de Dieu. Si vous avez un maboka musala nzambe, il y a une directive au Makamususu. Zakande to papa Anderson pa ya kuna to solaga. So na yepa na ye on doit passer na directive. Donc naza lokola quelque part lokwa mwana na mboko na ebité
c'est vrai que famille ezali mais musa nzambe muta orienter ngai to sisi musala pa na ye nde na kokoma na charge jusqu'à mutu mususu donc tant on azana na Orléans na dépendre na passer Timothée Mutombo pe na Christ vivant. En vrai pour le moment pour la batuba joyeux donc faut ba les canaux pas passer Timothée. Oui bien sûr mais ba l'équipe pa na ye ba ozonga directement. Ouais. Ou soit tu peux sur ba na numéro déjà auto zo ezala pas grande sœur 0605 69 32 60. Donc 0605 69 32 60. Beauté image au et début sur un excès numéro ya pasteur pour na bateau en piste de contact mais je sais pas tant sous message ni au lancé dans monde pour na bateau ba peuple de Dieu voilà. Le message est ça que quand les réunions sont nous avons ça la bino grâce tout kuta na mabongisi oyo. Vous savez première fois nous comme na mboka nzamba za pe na makambo sika banda ya na ye. Amen. Et mboka o te pour la première fois et moi je crois que nzambo atindi nga pona oteka te na osomba te mais pona o servir et c'est que amoni problème bato eza. Amen. On a un simple instrument, je ne peux rien. Bible lobby, le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, objectif à besoin que les âmes bas à la sauver. Au baby Christ était bas Christ Seigneur et Sauveur. Quand il balé bas problème, il dérange biso, surtout biso bas congolais dans Afrique. Tout beau temps, famille dans bas problème et belé et nous voulons qu'il y ait vraiment une forte délivrance de la part du Seigneur. Au balé là, bas c'est kaba, au bazanga mkanda bas zoa, bazanga mabota bas zoa, babela babika, asima ya sali. Tout ça peut na posa ya bisema mkilo nzamba pesa pe biso bozo. Amen. Voilà donc ton dimi ke bato abongo la mitema et puis nzamba va visiter peuple na. Donc on a bien pas profiter parce que chiffre est un chiffre à précision. Pour la première fois nzamba pesa précision. Amen. Merci beaucoup pasteur de la foi. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Te souhaiter auprès donc soyez le bienvenu dans Londres balwaka welcome donc voilà, je sais pas to luka to benga yo message ya suka poto ka bwana biso message ezaka na remercier bino bote image na bande nyonso ba kozala awa na koloba te parce que merci kaka parce que otala ba mikolo batiki misala na bango ba yaya baza awa baninga ba batiki misala ba ye pona ko accueillir na qui suis-je. Donc Yesu Masia Nazareth apambola mutu même ka pona mutema yo yambanga eloko apamba to esaleli apamba nzamba pambola bino makasi. Merci Père. Moi mukeka pona songi tomoni ami na d'enfance aye awa na ebite impression yozaki nango likema kengo. Likema kengo ba bienvenue va masel ba mag makono ba le petit le kalon basé belé OK. Ba James donc baninga mna to koli. Donc on a liké awa qui surprendre nga. OK. Donc balike makengo bango bazapena ba camarade auto olia to bunda olia kwanga na salo so tunia obetelo masolo na makasa to olia ba kwanga nde bato ba bango mamba ulata ma belé biso to se retira mo muke ba continuer mo kamwa neza mo pe lisumo te mais atiki nyonso aye yango to na pese pena merci mingi merci pena ndeko na malike makengo. Merci beaucoup pasteur de la foi, c'est très gentil. Eh bien voilà, et ça qui est arrivé à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maïka à Paris, na Roissy d'école, nous na Kolo à Kiti, à ju possession ya mabélé, à Yesu Masia Nazareth, à Jalokou, Nenga Lobaki, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Yango Moussala Moumou na Kolo Azosala, Tozoku Misakolo, Wana, Tamoumou na Kolo Ayaki Paris, Nenge Akenda Kiti na Orléans, Asaki Moussala Nzambe Lekaki Malamu. Kasi yambala oyo kilti kozala ndenge bandeko baza très mobilisé tokozala wana na Yves sur scène na 66 Maurice Gainsbourg na esi bino tokomisa Jésus-Christ Nazareth bana nyonso notre père bana sexe bana polève kilti kozala ndenge 7 heures déjà mise en place ebandi 8 heures adoration, louange et bandit. Nous avons commencé à louer bongo na 9h45 prédication et bandit. Na Kisasa, na France, nous avons une prédication moko. Merci bino Jésus-Christ Nazareth à Nzamba solo pe ya bomo. Non c'est pas là. Tout là sous le mbo ba proposer so pour tous on va 6 solutions na so. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, mais rempli du souci du monde qui t'empêche de vrai en moi. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie.
à élever toujours ton nom. Éloignez, oh Seigneur Jésus, les attractions de ces mondes qui me mettent hors du chemin. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, oh, brise, oh, brise-moi. Oh, la force du péché, mais brise-moi, brise. La force du péché, mais brise-moi. Brise, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Brise, brise. Oh, le moi, mais brise-moi. Brise, brise. Oh, le moi, mais brise-moi. Brise, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Brise, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi. Brise, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil. Brise, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil. Jésus, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Brise, brise. Je vais travailler mieux, mais brise-moi, Jésus. Brise, même si la gloire arrive, mais brise-moi, Jésus. Brise, je veux aller au ciel, aller au ciel, aller, aller. Brise, je veux aller au ciel, mais brise-moi, Jésus. Brise, hey, le moi, mais brise-moi, papa. Hey, le moi, mais brise-moi, Jésus. Même si la gloire arrive, mais brise-moi, Jésus. Même si la gloire arrive, mais brise-moi, Jésus. Brise-moi, 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 s'il te plaît, brise-moi, brise-moi. Brise-moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Brise-moi, Seigneur. Je vais aller au ciel. Brise-moi, s'il te plaît. Ah! Tokita kaka. Yesu Kristo Nazareth ya mata. Jehovah. Alléluia. Adieu. Adieu.
Bolingo motema, bolingo motema, oh. Bolingo libela yeso yo, bolingo libela nangaye, tata te, mama te, bozuita, kakayo, oh tata te, elombe, bozuita, kakayo, tata te, mama te, bozuita, kakayo, oh tata te, elombe, bozuita, kakayo, kababotola, tanyoso, nandimiye, papa, pasimba yote, na vinanga ye, kababotola, tambongo ngaye, nandimi, vraiment, pasimba yote, na vinanga ye, kabaswa ta réputation ngaye, nandimiye, papa, pasimba yote, na vinanga ye, eni alingaka yo minge, oyebiango, Yesu nalingako makase, oyebi, papo benganga mosalye, nandimi, anga nandima kosala, melanga na yo, yango ataba sofinga, natikate, onga nandima kosala, melanga na yo. Yaya baluka na kufa elombe yeso telemana yo na mapinga yaya okweisa banguna na ngaye oh abitumbanga na bunda te yeso yaya papa obimisanga pologe yeso zuanga na fulu na salite yaya opusanga pembeni elanga na yo kayoyo elo kwa pamba ya kobwaka papa obimisanga molonge yango nga na ye mbozembo papa nga na ye mbozembo sabaote 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 nanga elombe sabaote sabaote pape sabaote nangaye elombe sabaote yesu sabaote oh akumame papa nangaye asosie nangaye Hallelujah,
Talatina nazoyemba ape Talatina nazoganga bolingo na ye Poeta zwanga na eternite Yesu achanga na libumwa mama na ngai Na forsate na libumwa Rebeka na ngai Que Dieu vous bénisse. Beta maboko Nzamba malamu. Et relation na yo na artiste musicien chrétien mususu. Bon, Nzambe asalinga na ngolu te akutana na bango. Mais déjà toza bana Nzambe toza bana mutu moko se relation eza kitoko makasi. OK. Malgré que non tozu ngolu te akutana na Ozo kanza pete osa featuring moko ta na Liziba si na Dieu permet. Si Dieu permet. Non, si Dieu permet to salango. So Nzambe alobi oui toboya te. Sœur Eunice oyemba kitoko. Nani to sala exercice moko. Na pesoka kombo ya moyembi moko. Osala biso morceau oyelo sur place. Toko kende. OK. Ayemba ngana tanki kaka ayembi. Toyokani tozui morceau ya couple Buloba. Alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia. Eh. Alléluia. Tikana yembela Yesu we. Otikana tombola Yesu. Poende azali malamu we. Alléluia. Bana bazambi we twimbila yepo. Tokei na Marie Misamu. Motema ezotindanga nalobela yo likambo euti na motema na ngai oyo po oza bien. Papa na ngai nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele na nga moko po oza bien. Boyemba na ete azoyemba kitoko te. Na vilanga Okay. nakutana na moto te malamu lokola yo. Vraiment papa oza bien. Toki na José Nzita. Batekaki ye na bandeko na ye bayebaki tina te. Zokande na kati na nzoto na ye promese ezalaki. Tango nzala eyaki na mboka balukaki ya kolia. Bakendeki kogumba mela Joseph na mboka na Ejipito. Kasi bayebaki te wana leki na bango lisakolieko kisami nga eni ngai oyo nakokufa te kino nakomonango. Mama Gode Bondembe. Kamba ngai molimo nga moko nakoki te. Kambanga molimo ngai moko nakoki te. Kambanga molimo. Bai banano na Mama Lydia. Nayebi eza nzela na ngai komeme kulusu mpe kolanda yo. Kasinga nasengelo komoko pesa ngai kimia na motema na nga. Nayebi mikakatano ekozala na nzela na ngai. Pesa ngai kimia nakoma molongi Nzambe na ngai. Tobe tata maboko. Ekokite. Ekokite. Ah? Mama Lombongo. Wabi Mama Lombongo. Mai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe yobongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka
oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai. Est-ce que tu wow, très belle voix. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, arrange à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yangoni masolo. Voilà, merci wana loyembo kitoko to comme psychologue Masia Nazareth Tamba solo Zamba Bondima Tata Nanga Mayata, le Dieu vivant et véritable, le Dieu du centre évangélique de la foi en Christ. Na lobaga nzambe oyo bona yebi na moni oyo sali pe adaki akokoba na kosala. Oyo sala ki ezamuke kaspa kosala ekoleka oyo sala. Merci à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci na papa Fiston Basende, maman Nathalie Seko, maman Odette de la foi. Merci na bana notre père Nyonso. Merci na maître Pépé Babi Kaka kende mukika na chantier na 22 chantier ko mo na yebuka osala so moni mettre Pépé moni ya Kalo frère Kalo la sécurité CFC moni pe ina de ke frère na so mukuste ya talo frère na oli makanjo azawana yebuka zana zo sala kama kitoko so le Kalo to kumisa Jésus frère Nazareth lobi ba na CFC to zana livrer sur scène na 66 rue Maurice Gainsbourg ya na place au Bonga de ba yebisinga ngana yekuna te ba yebisinga ndi ya koyebisa babi ave oyo na ngambu tronçon oyo boyela na ngambu ya bibliothèque ya François Mitterrand isaka te dimanche ezosala te so ningoya zo ba trengo bisusu nde expliquaki ba détail nyonso expliquaki wana moyena expliquango eza te eza bindondo mwa moke na mesana bongolo victoire bongolo bongabi bongolo Kasavubu victoire Njili Sainte-Thérèse oyo wana en France non na mesana yote ndenge tozoya boso na mesana na bandi kopesa yango tranquillement. Merci na bande bonyoso Angel Kinkela Junior Kolika merci na bino tout papa na biso bana notre père nyonso bayiba ozala na pona bikuma Jésus-Christ Nazareth. 7h mise en place, 8h kilte bandi adoration louange pe 9h45 matin bandi biso nyonso na kisasa pe na poto tozwaka matin ya moko ekozala malamu mingi. Merci na bino pour la biso de l'eau, merci na bana notre père, merci na bana CFC bana Cordev, merci papa na l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, merci na CFC à Luanda wana mon pasteur Pedro Kuye na bana nyonso. Merci et pas ya pasteur Rabbi Georges Mala na metanoia. Merci na bana notre père nyonso na notre côté en place. Ce qui est ce Christ à nous